Mbote bandeko balandi bana papa Simoki Mbangu. Biso yo na paroisse ya Saint-Ouen. Esika wapi jeteki France mobimba basangani na tina ba élection. Papa asengaki ete bana na ye ya jeteki basambela na ba paroisse na bango. Na tina kaka ya milulu oyo ya le 24 décembre oyo pesameli na bandeko na biso ya jeteki. Solo ambiance eza makasi pe bapesaki fleur na bango liboso ya mama Marie Mwilu Diangenda mpona kokanisa mokolo mwa lelo. To continuer na kolanda ba interview na biso pe animation ya bandeko na biso ya jeteki tolanda. Merci. Lelo le 24 décembre zali fête ya biso ba jeteki. Mosuka kanisi mai male kaka na mokolo lelo pesaka biso. Ko mama banimba do azali koloba tango yoso ke wana ezali lokola na ebandeli ya mokolo etatanza nani leta yebaki yango donc fololaki nzela jeteka folo nzela bamama na biso babama ana bazali awa bateyaka biso ndenge balakisaki biso même ntango tosalaka théâtre papa alobaka totalaka na bible makambo ya likuna tolakisaka oyo bakosala biso tokozwela bango kaka wana oyo ya biso tata Simoki Mbangu mpe alakisi biso tokosala coopération tokozwa bango kaka boye moyini bazwaka eloko na ye donko jeteki alakisaka makambo nyonso eleka awa ezali kolia malembe naza na esengo mingi ntango tozolele mokolo lelo ezaka toza na nkamba toke kosala toke kolia toke komela toke kosakana na biso elengi mingi mokolo tala mosali ndenge etondi malgré tokei te kasi toza kofete fete na biso awa na kati ya paroisse ya Saint-Ouen oyo ezali esengo mingi papa banimadi ateya biso papa teya biso tozali bana nkanda nzambe tokosala bateatre na biso tozwaka yango na kati ya bible maye baza na bible olakisi bato ya lelo bamisusu bana na biso ya lelo na bakoko na biso nyonso na bayebi yango te na ntango toza kolakisa yango baza komona mwa filme ekosala esengo meme awa na poto makambo nyonso elekaka na bafilme atangi na mokanda atali teatre eza koleka bato baza kocomprendre donc toza na esengo mpenza na mokolo ya lelo merci ngai mama paikulu ya moko marti na mbiza mama ngaliema
Kombo na ngai Mama Sabili Tourou, nazali mwana Jeteki ya paroisse ya Saint-Ouen, nazali pe Mama Selo. Esengo na ngai ezali na fête ya mokolo ya lelo le 24 décembre oyo ezalaka na 1959 bapesaki lingomba nzela ya kosambela librement. Ebongo papa Simon Kimbangu Kiangani papa Fuma Longo azwi fête yango apesa yango na bana Jeteki. Vraiment esengo na ngai yango wana bamama nyonso Jeteki ya mokili mobimba napesi bino mbote nasepeli koyebisa bino maloba ya papa Simon Kimbangu Kiangani papa Fuma Longo apuseli biso mikolo ntina mois de février mais totiana mituna biso ete décembre ezali mikolo tosalaka mosala na mois de février tomata biso banso na nkamba tomata makasi tosala misala yango ezali mapamboli na biso.
Comment tu as mon appel mon centre ngai mama bébé Nzanza naza mwana jeteki na Paris Saint-Ouen. Lelo toza le 24 décembre 2023 toza na estero makasi parce que eza journée na biso oyo papa a déduit yango na biso bana jeteki ya monde entier. Yango lelo comme est tombé na 2023 tokiti na eliselemité ba prolonger date na biso na le 27 février. Yango tosangani biso nyonso awa na Paris Saint-Ouen jeteki nyonso ya Île-de-France tosambe na Paris Saint-Ouen toza na estero makasi fete na biso eleki kitoko ezo continuer kaka kitoko parce que na tosisi te toza na estero makasi papa Simoki Mbangu azwa lokumu mpona mokolo yango mpe na 24 décembre 1959 ezalaki esengo ntango jeteki azwaki nouvelle wana epai ya papa. Lelo tokontinuaka kofete date yango ekoma date oyo papa apesa biso toza na esengo makasi esengo eza makasi vraiment tozongiselaka mpasi Simoki Mbangu kiangani merci.
GTK oye, GTK oye, GTK oye, 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 pilier de l'église. Na komba tata mwana pe tata molimo santu komo na ngai mama mwili lwakanda Marie-Louise mais babenga nga mingi makoko entre parenthèses makoko naza na esengo makasi mama journaliste ya kosakana te nana yebaka mokola lelo nana yebaka ke bakolibere biso to bana kosambela nana yebaka kasi na mawa pe bolingo tata nzambe molimo santu nde apesaki biso susu mokolo oyo ya lelo mpona kokumisa mpe kosanjola nkombo na ye toza na esengo makasi vivre le 24 décembre GTK oye bafeti na biso oye tosepeli makasi 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 lelo vraimen mokolo monene ya biso bana GTK mokolo tosepelaka na biso yango mpe biso lelo tozokontinue mpe kosepela tozosepela na biso mama journaliste esengo telema eza makasi je manque le mot po esengo eleki makasi vraiment na kati ya GTK esengo makasi merci beaucoup mama journaliste. kombo nanga mama Aisha Ngwizani ya GTK esengo nange ezali ya makasi na événement na biso le 24 décembre parce que na ntango wana ezalaki mpasi na ntango ya bakoko na biso lelo
tata nzambe asalela biso grâce lelo ebongo wana esengo kati na biso yango ntango nyonso tokoya kokumisaka tata molimo santu na mai oyo akosalelaka biso na bitumba akobundelaka biso tozongisi matondo epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani molimo mosantu nzambe ya suka nakoma tata mwa mpe tata molimo santu ngai mama odeti mafumu na jeteki Saint Denis lelo ezali moko monene evenema monene ezalaka ero toala kati ya nkamba ya Yerusalemu tozoningisa papa azosepela likolo ezotoboka se ezoningana me nzambe asali biso grâce mpona evenema oyo eza mokolo na biso mpona jeteki mpenza oyo tosepelaka esengo monene nde toza a na Saint-Ouen tozosepela likolo mpe na se nzambe na biso azomona biso nde tozosepela evenema oyo elekaki ntango bakoko na biso baniokomelaki yango bamama so baniokwami bongo na ntango biso bana toye na ntango oyo fo tosepela mpo nzela ezala kofongwama likolo ezala kofongwama polele nakoma tata mwana oye
mwana pe tata molimo centre ngai mama santa nzila mwana jeteki saint denis lelo biso nyonso tosanganya na centre na ntina molulu monene le 24 décembre ebete lelo likolo eza kofongwama benediction mapamboli papa simoki mokiangani asopela biso bana na ye na mokolo ya lelo nasusi bena komba tata mwa pe tata molimo centre amen kombo na ngai papa Chideric Mpangu naza dirigeant ya jeteki et voilà wa esengo ezali parce que lelo ezali mokolo na biso bana ya jeteki tata molimo centre papa simoki mbangu kiangani apesaki biso date oyo ya le 24 ya reconnaissance officielle ya lingomba normalement fête na biso elekelaka na nkamba Nouvelle Jérusalem mais vi bamaponami ezali na mboka yango papa na baeffort nyonso to tosalaki ya kosomba nivele nakambo ebele en tout cas papa alobi mpo tobonga masusu makasi apusi fête na biso le 27 février na yango wana comme eza mokolo na biso esika nyonso tu jeteki azali esengo ezali yango moni lelo biso nyonso tu na France tosangani bana nyonso tu ya jeteki France tosangani awa na paroisse de Saint-Ouen mpona kokembela mokolo wana
bandeko balandi bana papa Simoki Mbangu ya solo biso moko tolandi ambiance ndenge yango eleki vraiment jeteki azalaki na esengo makasi biso moko tolandi bainterview ndenge yango eleki baza vraiment na esengo ezali mingi awa na paroisse ya Saint-Ouen. Vraiment merci soki bolandaki biso malamu na micro ya bino mama Findongala merci.